ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Italia. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mbote la nyonso ya film la filmo partout dans le monde entier au Bolanda biso partout dans le monde bisque bozali tant toyaka poto sepel sabino bozala dessiner banda côté bozala ko sepel bisengwe zala toujours dans cadre ya film la filmo en collaboration avec Congo Makambo TV officiel Chimanga toujours avec Ken Pena toujours travailler dans l'ensemble pour être nous les communauté congolaise ezala inapercité et les cas Pena Boselvo pour être bon découvrir ni les la communauté congolaise. Car si tu es sur le côté ça toujours les solos ne doivent pas sur la ngaina Ken Piana. Tu es sur la lelo, ou la communauté congolaise, bon s'abonner toujours massivement et au stade biso bien. Ken Piana, bonjour. Ouais, bonjour François Timanga. Napesi Bambote Belé, napesi oncle Patrick Amesi Bambote Belé place aux États-Unis, à Kendagi Matanga. En tout cas, Vienangai Roger Mafuta, merci mon vieux, naba aide belozo sunganga pe na mboko yo administratif. En tout cas, merci beaucoup na papi Pedra Motema ya Palmira Mulamba, na pesi bino Bambote na Liège. Donc na pesi bino vraiment Bambote belé. En tout cas, merci na Prince Lengo, Turbo Sanate, millionnaire na biso totambola kanaye, wa koma camarade Joël Salambi Moutoua bimisaka paki ambongo ebele pour to staffer to vivre. En tout cas Joël Salambi na pesi yo Bambote ebele vieux Luzomba ta sœur Poli Lumumba batu boza vraiment ebele na asir to so la makambo tout otimaka opposé. Voilà, merci beaucoup. On peut la pesi na Blaise Tampa. Mokonzi ya commune à 24 communes Blaise Tampa, mokonzi ya 24 communes à kati ya London ndokabatu ya boga leader mboka Kolo Bilamba na kati ya London. Merci beaucoup. Ken Pena tout na sujet pena ya motuya ya lisona biso to eliko sola lelo. To sala ki émission ngana Ken Pena na moni ba réaction et belé na bandeko na yo ba wario ba sepelite na ba propos ya makambo ya encouragement aux autres ba makambo ya kumisa be kotinda bango ba kota concert ya Ferregola. Or que mutu monte à faire à tirer encourager ba Gaulois ba no kota concert ya Fali Poupa Ken Pena au combina double discours
c'est pas un soutien à discours. Bon, ça fallait raison na double discours, double face na yo. Vraiment, ils ont découragé warrior rebelle. Na bagi ça va retirer les solo boité, faut le cas. Mais quand tout n'a pas mais comment éclaircir peu batou, pour ça batou bien. Merci François Timanga. Premièrement na oloba, ndeko na biso Ferregola aza Rwandete. Parce que biso guerre ezalaka mingi na ba Rwandais. Ndeko na biso Ferregola aza artiste et musicien congolais. Oyo asalaka honneur pona mboka na biso. Vous comprenez? Moi je pense musique ya Fally et avansaka te pona ba guerre yena Ferre. Pona nini? Depuis Fally abanda musique, nanu na yoka ta mbwakela ya mukete. Ero Fally abwakela soit Ferre. To mona kutu ba album mususu ndeko na biso Ferre, mo ba mbwakela mo ba pique pas Fally. Maintenant on a yoka Fally ye moko place à sala guerre na Ferre te, voir même na ba émission, voir même na ba album, nanu na yoka Fally te, même na ba interview. Parce que lelo comme ceux qui botuni batu Ferre à sala Fally nini, batu bazong sara ba premier soin, ba deuxième soin. Mais Fally pour pendant na sala faire émission te ya mabe. Je pense pongai na loba bien ya Ferre, na mona place ko déranger ou orienter parce que Ferre azali artiste et musicien na biso ya Congo, oazo préparer événement munene ya stade de martyr. Toza na besoin na génération na biso batu ba fungola misu. Pona nini kimutema mabe ya congolais oko matina niveau oyo. Parce que ça des orchestres yo comme na sentiment maman que pour que nous kumisa na stade. Entre temps on sortinda ta kumisa baninga te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde a ba vite ezaba imanezali, ba mazembe, ba renaissance. Mais comme à un moment où on peut s'engager, on a défendre le pays, on a bête en équipe nationale. Ferregola, yozomo na kaka concert. Mais oyazo sala oyo ezali grand manifestation pour na honneur yamboka. Ezaneti Léopard Sikonde et Simbi Datia le 24. On est en zungu oyo tokosa la faire ba campagne inutile te ya ko intoxiquer batuke ba kende te campagne tokosa la pour le moment. Bande kona biso ba Gaulois bo se manifester Gaulois nyonso tout bima nanda ku jour ya le 24 kende ko tondi c'est la faire martyr olobi Gaulois congolais nyonso tout o azala Kinshasa o aza partout na ko ya monde oza na possibilité ya ko ya Kinshasa yaka Kinshasa mbangu parce que tikali 2 jours bo soutenir Ferre à ton stade parce que on a senga na ba warrior on senga na ba kaka na ba congolais mo boye ba Kofifil ou ba spiritas so ba to senga ba nan na ba warrior na ba Gaulois na ba warrior na ba Gaulois bango tout baza ba congolais na la bango en général oyebisanga te ke za na Gaulois moko te ayoka musique ya Fally oyebisanga te ke za na warrior moko te oyo azwaka pe litoyi ayoka pe musique ya Ferre. Ezali musique ya mboka na biso. En plus, ta ya polémique esi eleka nango. Chaque muta yebi position o ya zaleli. Nga lobaki ba polémique c'est mieux to salango après le 24 to sala ba polémique le 25. Ndeko na biso Ferre abeta na no stade. Timanga yozo mona ga Ferre azobeta stade yozo ngone tima seki. Eza événement moko o ekondisaka batu soko za fort en esprit te ko piquer crise. Stade ezana makambo ebele epesaka ba stress ozomituna ese kotonda te ekopesa ba stress nga na mona ndenge Fally azo préparer stade Fally aya o sentir pena ke moi ba point nzoto kitiko to fanda pena na héritier wata a préparer stade o sentir pena ke héritier komi pena mukie pena o sentir pena makanisi kei eza événement mo bo esenga kate ko sala ba émission polémique ko décourager mutu parce que les boulot wana ba bebisela ngombongo ebele siko Ferre atalaka na fandi boye na bando sa elebe émission ya ko toxiquer batu bayate non ngana ko encourager batu bakende bazongi saka mabe likolo mabete prophète Emmanuel do dazo bisanga boya lobi na ba franchir nyonso tout ya poto balobi ken tika événement batu ekende bien côté le mela événement batu te yo zape chrétien quelque part peut to sala da sala maramba musique mais nakendaka pe mingi makambo ya Nzambe nasambelaka pas prophète Emmanuel Dodi azali prophète o azobikisa milimo ebele na Congo na biso lelo kotala ba église nyonso ya Congo ba ko sala ba miracle te
prophète Emmanuel Dodi azobikisa bato ebele lelo na Congo pe na mokili mobimba. Nakoya na sujet prophète. Oso comprendre sikoyo mutu oyo asalaka effort pona bato ba comprendre. Bato ba salaka ba effort ezabiso ba franchi. Ena franchi arozalaka na message ya mabete ya koya peut-être ko critiquera bato non. Tozalaki na moment moko boye chaque chose à son temps eza na moment moko pe oyo esengaki tokumbela makambo bongo mais na minute oyo fali aza sur na besoin ya batu ba ko fingele batu te fali aza na besoin ya batu ba ko fingele batu te parce que na minute oyo fali a préparer événement te ce que ezalaki fali a tieli faire libaya msu ba beta fara là ça va batu banga ba monanga drôle kendeni ni ken a soutenir faire atiki fali tandis que ba beta fara peut-être Fali pour rien à voir na makambo tali le 24 parce que ya beta déjà martyr na eto tchai poa o ekomi mo ape andeko na biso fere waza congolais aboka ngape na ba disque na e c'est normal pe na bo mutabwaka ape na album na e c'est normal o soutenir ye na moment o eza moment passe nga na ebi ko beta stade eza lipa nangu bate eza makambo moko oyo mutoko kufa pe stade pe beta mitea. Voilà, merci beaucoup. Na pesi mbotena JR Milambo wetu. Pourquoi pas na papi kulula ya ba papi ya bino pe ngona. Kano solagi. Bosa na Fiston Ngwisani te. Fiston Ngwisani ya pe ngona. Mutema ya Sara Kianza. Fiston Ngwisani. Mutema Sara Kianza pe balanda biso ndenge ba papi Pedra. Motema ya mama na biso Palmira Mulamba balanda biso baser Poli Lumumba batu baza ebele ya blagite o bien na olobela makambo ya ministère des affranchis Timanga ezana batu ebele babiki na liboko ya prophète Emmanuel Dodi batala kanga misusu pe bazaka décourager misusu pe boye na osala biloko boye mo au milieu du village ezo soulager pe ba affranchis mususu que frère na biso affranchi akende na makambo bi dazo ba coup de fil belé que frère na biso affranchi lembisa moi muké c'est normal. Voilà, merci beaucoup Sophie Kasengela belle sœur pour niveau à Londres hein Sophie Kasengela maman diagonese na kati à Londres ya ngwana Fifi Kayembe belle sœur ya Mayele Entelo pourquoi pas na Olivier Kayembe motema ya batu ya Mamindingo na kati ya France ya bino ya ngwana to ça toujours na ken bazo continuer ba émission na biso ken piana to ça la vraiment na moment ya o to ko le karamote to ko le bangata 2 fois 3 fois et ça moment ya faire gola à préparer stade dans 2 jours donc jour J-2 faire gola à robeta à represter na stade des martyrs vraiment to ko le kamakamone boye football to le bela ngana toujours ken piana faire gola à cette campagne na ye à cette makamone surtout mais que le comme permet pour beta dans 2 jours au sommet na makamone so ke nengene il y aura des pleins dans stade ou bien espoir bango zaki rotonda ou bien par rapport au saki oya fali au sommet na sentir ngo zo ke ndeni stade de martyr ya faire on samedi stratégie za nango simple za pe mokose faire azana ba artiste et musicien bele na kati orchestre ba artiste et musicien na ba fanda ba commis différent na osenga ndeko na ngai faire gola asa la stratégie ya kosenga chaque musicien a sa capacité à même 5000 personnes ya commune na ye parce que ba voyage kana mbongo ya orchestre ya faire bosa la sacrifice ce qui fait azana 20 musiciens oyo baza capable ya omemele 5000 faire longola système ya kofanisa ba musicien maki azongisa bango pena na ba quartier chaque musicien place ba okutana aya na 5000 personnes au moins affaire à ton stade yana na pété asa la stratégie héritier blokaki ba Bercy mwana te na ba Pullman stratégie na yango bomaki héritier OK Bercy mwana akokai koyela pe héritier wata ba 30 000 personnes parce que ngiri ozi ozana ngamba ngiri ana ni kimbangwa na kimbango oyebike na bakala mwana bike wana za mabele ya Bercy mwana jour Bercy mwana kenda test na la samba plat ta ndenge bato akenda ngulupa na ba moto eloni nezangaki Bercy mwana ana jour ya stade ya héritier akongola bato wana nyoso ba ya stade parce que ça a mode de donc faire atika bato na ye chaque mutu asala pe campagne na point oyo place azaleli
au moins la mathématique ya kotonsa stade kozala nango pepele soki musicien a signé pena ki ngana ya na 5000 pour l'orchestre na biso bon mona ke soki 20 personnes ba memi 5000 10 personnes et ça déjà 50 000 personnes papa ezana ti ba biso bo soki to préparer événement munene timanga na ba quartier ndenge toza poster azalaka déjà populaire na quartier na ye aussi massa na biso o ayemba na ti ferro na ni Ferrari afanda na pompage na mimosa akwa intoxiqué pe batu ya pompage kuna baya ko soutenir ye na stade akobi misape ata 10 000 personnes parce que kuna baza ebele dans ça ba stratégie mike o faire ce qui a bousculé kaka kana okese nana ba ko sa stratégie muke kaka ba stade tondi to tiral pe na histoire ke la génération ya ba faire ba fali ba héritier ba stade moko pe betemaka esalaka pe ba plein ndenge ba wera batikala na ba histoire parce que batu batondi cela ba wera ba stade na ba jibe za ba biso eza génération na biso donc c'est ça le problème. Voilà, merci beaucoup Ken Piana qui malé na mission biso Ken Piana to tu komona na TikTok na biso na ba réseaux sociaux to moni mwana oyo azali ya moke aza kokola bi filmer oyo ba réseaux sociaux na ba TikTok oyo mwana aza kokola aza poser ba question ba wenze na balabala papa na mama olingaka nani mwana lobi na lingaka mama papa na lingaka ete po aza na base belé bilinga bisela sala boye réseaux sociaux ngone ba yena ngoboye za pona ko éduquer bana be ko tia bana na réseaux sociaux pona ko tika bana basala kaka bana molisi ya bandinga ba réseaux sociaux yo trouver makambo ngala réseau kenen. Merci beaucoup Timanga. Mwana ya batu bozwi mwana batu bosalisi vidéo mwana komi ko rencontrer biloko ba mama basi na biso oya lelo bakoma ko former bana na mutu parce que yebisanga imaginez-vous mwana âge wana okendo yeba makambo o papa salaka ndenge nini sans pour autant maman nde afandisaka bango po expliquer bango ba biloko wana. Donc lelo na pesi ba papa raison oyo batelemelaka bana bango parce que bana mususu baza intoxiqué pa ba maman. Tomoni exemple mwana moko soki ya 6 ans mwana aloba makambo ya minene oyo mwana msu ya 30 ans kokoloba te ya ko dénigrer papa na niveau wana mwana ya âge wana yo mama okotisaki déjà ba moral moko boye otia ba maloba moko oyo komemela mwana ba malédiction. Webike lelo ba filmer mwana tomoni ba video ane tamboli est-ce webike papa mwana ana na minute est-ce kaza à l'aise biso tomoni kaka video toyebi para ya mwana ana te mais mwana wana batu ya quartier place mwana ana fandaka bayebi mwana wana bayebi papa na bango soki père na bango bazo considérer sérieux papa comme moins sérieux réputation papa et baby quartier mobimba parce que moi na yemo ka témoignage papa na biso za bilinga linga so alingi wa atiki aya linga mama na biso atiki mama so komi na mususu ya ibe onene intoxication yango na aloba botika kokotaka na ba commentaire soko moni papa zo telemela bana mususu surtout bana na biso ya basi ba mère na bango bazalaka à la base wana apena matière relax ke mwana oyeba na ndeni ke papa pe asalaka vie ya bibima bizonga zonga. Donc ça ba mère bon exemple ya ndeko c'est bon on le ba maman non c'est bon non c'est pelate na comportement ya bandeko na biso ya basi botika ko intoxiqué bano biso tozobota biso moko tozobota bayinaka biso lisusu en plus mwana ngo soki pe papa ngo azalaki na yebilinga te ya kobwaka mai awa bwaki mai awa emsu pe mwana ngo alinga za mokilite emsu bibwaka na ye ya koto yango esali mwana ngo azala kasi mutu msaya kana mokili pa bota moko te mutu msaya pa bota na ebele mutu msaya ki pa bota te ezala ko tepela mwasi moko ya mabete ka fufu so aka basi ebele bibwaka bane mo lobi papa to boma bato babota na basi ebele pete to boma pe bango te ba divorce pe yaka o sali bolingo na fiboye omoni e marché te ko zo obligé pe erotika rabi eloko moko o omoni ezo peso masumu même nzamba aloba so musapi moko zo déranger kata yango poko malaise même maladie soki ezo déranger makasi solution faut senga na nzambe liwe ya nango kaka po okabwana na mokili pose solution maintenant eloko nyonso tozaka na solution même nzoto oyo solution nango un jour oza faut ekabwana kana na mabele oyo po souffrance pe eleki donc nga pona nga ko toxiquer mwana ya âge wana vraiment ba mama boss meka ko soigner soit
ndenge baotula mikolo soki totika bino baotula sundeni bon basala bango bien ndenge wana basala ba femme seule bazozwa mbongo na bana na bango basala bango à l'aise bakotula ndenge nini video esalami eza ya Kinshasa nga azolobela mingi basi ya poto te po esalami na Kinshasa place baopapa soki ngulu soki ngombe nayebi te Kinshasa kuna bato baoluka mabala na baeglise nyonso etondi likolo ya prière nzambe pesanga libala nzambe pesanga libala nzambe pesanga libala okende pe na libala ngo kuna uzala pe mwasi ya ndako yo komi kwa mviyo bimaka su libanda pona nini mokilo eza boye omona mwasi azosambela makasi pozwa libala yazwi libala akomi olula su via libanda oyo ya libanda azoluka via kokota ndako confusion ka bosse confusion frère Patrice confusion totale bana ngo pe tokende kobota na bibota bota na kingulu bana ngo bakomi ko sambusa biso na ba réseaux sociaux likolo ya ba mama na bango eza mawa pe pasi makasi. Voilà, merci beaucoup la seconde pena émission vraiment melengi nga kenera bien on va quitter ma c'est malin mais pour tout s'exploser quel pena tout comme on prophète Emmanuel Dodi Moto Nzambe oyo alobina ken pena makamba bonzambe na ndenge linga Nzambe kenena yango ndenge Nzambe sengeli kena yango mingi na ba polémique te pour que ça bien te laissez le temps au temps c'est que la mutan na ndenge nini azovivre makamuna ya musique na makamuna sto azana besoin mais tika ko tshaka baninga bapanzi likolo eza bien te que moi na Nzambe sko lelo oyo soki prophète apekisi makambo ya ko sa ba polémique na ba réseaux sociaux soki pe fali lelo aye alobi que na za baiser toujours olobelanga no olobelanga yo okopona nani. Merci beaucoup Timanga. Oh, mon question na yo Timanga na lo bango clair, ezana lisumu déjà na 4 de 1. Il y a comparé, il y a ça la comparaison. Il y a interdiction au prophète akopesanga qui fali ya alongo l'interdiction na en tout cas na kotombe na mutambu wana ozoposer lenga question. Yo pas fali. Na lobi boy. Bon, na se ya mokili lelo Nzambe nanga liboso prophète Emmanuel Nzambe nanga likolo prophète Emmanuel Dodi Nase nene oyo prophète aboyi na kosela o prophète aboyi mutu moko na kozwa liloba ne likolo ya prophète akozala te na se ya mokili oyo ozwi même bapara babotanga soki baboyi eloko bo soki prophète abina sala yango na kosala yango ozo papa to ko compa prophète Emmanuel Dodi aza mosali ya Nzambe o lelo soki nga na problème moko ezo compliqué nga soki fali pas na problème ezo compliqué ye toko kende ko luka prophète mais prophète azana eloko ya luke pa na biso te ko luka ko mélanger fali na prophète te que soki prophète aboyi soki fali pa ye ko imposer wana ozo bimisa fali ne tya ko ya ko imposer liloba oyo mosali ya Nzambe ya munene ya mboka na biso Kongo ya Afrique mobimba ya monde wa zo bikisa batu monde entier ebisanga kene tika boye après ngana matalikolo ya komandima ya prophète na boya sike na ozoeka neti bangefa neti badenile si ba sonika futa neti bamokuna c'est parce qu'il y a sur les réseaux sociaux biki o azali muta réseaux sociaux asara balo ya sio partir kuna mais fali nde muta sabla muta pesa makam merci soki na osambele pa pasteur mukuna ou bien pas Sony ou bien pas Kakenza ou bien nani soki ba pekisi nga polémique soit pas Denis les soit na ba église ba frère parti soit na ba église ba frère Mike Kalambay soki ba pekisi nga polémique soki fallait à lobi zongela polémique ko landa bango te na koyokela fali toi ni ba to mususu na biso bongo pona sambela na ba église ba to wana nyoso mais Nzambe apesi nga siko vrai prophète mosali ya Nzambe ya solo oyo asalela Nzambe ya solo tozomona ngo na bikamwa prophète Emmanuel Dodi aza prophète oyo ngana ko risquer vie nanga atamuke tina kokufa aya bisanga keni doze boy ngana continuer oya ko finga prophète pamba ba pasteur zo ba kombo wana so ba ko finga e pamba na lobi boy na marché ba mote soki na mondimi ya mukuna ya bango nyoso wana na Congo ya bangefa ba denilesi en tout cas soki ba bisinga ko sala boyete soki fallait lobi Sundola tala ba Joël Francis wana yebisanga ken ko sala boyete soki fallait lobi ken boki sa sala boy na ko sala mais pas prophète Emmanuel Dodi soki apekisinga soki fallait aya contredire na ça fallait en tout cas tika
parce que nga au prophète Emmanuel Dodi alobi na yebi valeur na ye donc na ko sale langte ke musale nzambe ya munene ya Congo pe ya Afrique pe ba miracle les autres traverser ba mer na ba océan ayebi sa yo tika boye pe abiso te tika musala na bi deuxième mois muke tika événement ya artiste eleka na kimia kopelisa moto te donc au dossier ko ma faire alors bi ko boma yete pour nani le ma yete ozomona te ya za golois c'est là non ça golois te ministère des affranchis bazo préparer pe ko kendo tika biloko le 24 et pas ba veuve na mako ko place ko kendo tika le même le 24 mais bi singa lobi ko lobela ngo pe mingi te comme mokili ezolobela mingi makambo ya affaire tika pe ezala ozana makambo no ebele ya kosala donc en tout cas Chimanga mbalasi mako posa la question ana te so poser des points so la moni kameli faut la poser des points non siko na lingate ya comparaison na niveau na grandeur au prophète Emmanuel Dodi azanango fallait passer à la grandeur te azana grandeur parle OK ouais fallait passer à la grandeur OK fallait azana grandeur mais siko to lobela o eza makambo ya nzambe makambo ana oza makambo ya nzambe mon frère eza sentiment makambo mokilité eza makambo ya nzambe totika ba sentiment na biso oza makambo ya nzambe c'est ça top qui de na ba page mususu voilà merci beaucoup tozo ki malembe na émission na biso boyebi ke awa ken tanga mataka fulu milingano se kendra likola ensemble mais na ebine na point na ebine na dosaka to ki malembe ngal toujours na ken pena makizembe avant toutes nos questions on a besoin de na Sandra Lina baboté oya comment mon sel nzambe monena kati ya ministère des affranchis pas ya prophète Emmanuel Dodi vraiment nzamba pas mona moso sala Sandra Lina baboté ken piana tout comme on a message ya Weranson le roi de la forêt a pesi na batu na ba congolais ba que de soutenir Ferregola na stade des martyrs le 24 mais les mêmes le 24 wana yemo susu Weranson a robeta susu ba côté ba kinkole kuna mais on dirait a robeta ba 2 heures ba 3 heures de temps na éviter pourquoi relancer message wana mais en temps ça le remonter ba 2 heures ba 3 heures de temps pourquoi pas annuler na 2 heures de temps tout temps na dire mata week-end mususu faire abeta na samedi pour a pousser ba tout ba ça fallait que de reputinika faire abeta samedi et ça pour minute. Bon, pour nangana moni vient biso wera simbisi na faire retouche parce que wera sala ba événement est belé wera za yaya wera mukolo ya faire na mona place faire soutenir yete et ba respect bandakana no pas leki a soutenir na makambo yaya non na mona place faire azo soutenir o eko la wera te mais ba fani ya faire epé bozala un peu tolérant boyebi ke wera même na ba matanga même na ba problème to azwaka faire atchaka ya puité donc wera ko sauter premier temps que papa a soutenir faire pe na moment ngope a annoncé ko soutenir faire mais annoncé pe concert na et là c'est que azo soutenir ye avec mutema pasi ya tika na sala kaka wana za ko soutenir moko ya hypocrisie donc ngapo na tindi ba kende hypocrisie tindi ka chaka soki nga wera na go soutenir na nous faire été tandis que faire makambo ngana nous soutenir ngate tant que père o abimisa pena faire celle ne le monde fara fa nega nya kangana muno na ye ezaka stratégie aluka ka lobela lisolo le 24 batu ba tia peka na concert na obeta na Kinkole po ake déjà ko tia faire ba blocage na Kinkole abi kuna pe batu abimaka ake ko bloquer batu kuna po babima boyete. Voilà, merci beaucoup Ken Pena eleki mikolo tout le monde ba vidéo tambola na réseaux sociaux. Il y a une relation azaki a ferré mouné ya makambo diamant na kombo ya Jami Pipina vidéo na seki batebele pasi mais na bolinga bonzambe akende kokutana na prophète Emmanuel Dodi ba sambeleli ba kuti ba prière ba jeûner prière nzamba sungi abiki mais to moni azongeli susu ba ambiance azongeli susu ba boîte azongeli susu ba concert ba mission oyo ba bokisa ke tango ezaki na passe est-ce que to moni par le susu abiki grâce ya prophète Emmanuel Dodi mais au lieu de babiki pona nzambe na bikisie ya lobi abiki pona prophète Emmanuel Dodi dans ce baptême ça confusion na makambo bon nzambe na vie yango ya Jean Pipina zo kinengene timanga omoni Jean Pipina aleki saka vidéo azobela ke batu bakoma koseka mokili mobimba ezwaki penata ke vie santé ekenda vie azali malade gravement
akota palais batutu oyo soutenir na bambongo babwakisa ye baozelaka sangwa liwa ya Jean-Pierre Pipina mais eyo sala dikubu ebouf toyomona ye aye ko apparaître na église ministère des affranchis ya Sakandaire prophète messager monene ya mboka na biso Congo ya Afrique mobimba pe ya monde oyo miracle ne traverse ka ba océan ba mer donc ba forêt ya ndenge na ndenge abiki alobi na biki pona nzambe ya dodi mon frère c'est que la kisi atambola ke na ba église ebele bakosaki bameka pe kokose balobi ko esperaki mais lobi ko ezoyate aye pas prophète Emmanuel Dodi pas même un mois nzamba longoli maladi etungisi ye pendant 5 ans na nzoto soki 6 ans soki 7 ans l'espace ya 1 mois musali nzamba sali ba prière ayebisi liloba suka ya prophète Emmanuel Dodi alobara c'est fait ya sambela mingi tabi c'est fait nzamba bikisi yo ya zo aventure quand ndenge batu nyonso tu bayana ministère des affranchis babika bongo azongo ne aventure kenda ko meka lisusu ba examen parce que pas prophète Emmanuel Dodi des andeni yela biso ba tricher na yo ya ba malade yo bazuyo na ba hôpital ya ko tindo lisusu po biso église to confirmer o yepe na boye santé déranger bo kiende ko bandela ngo su na ba hôpital o aminene oki o bandeli o yesu na résultat ezawana sur place après ba sambeli nzambe alakisi prophète message que nabikisi mutu ozo sambela maladie aye biso c'est fait wana ya biloko o prophète monaka automatique ya biso c'est fait lobi kende ko bandela sous examen na ba hôpital nyonso tu oyo ba confirma yo que oza malade tout le monde oyo a pesa témoignage ba pasaka bongo ke aye na banini na ye akeso bandela ba examen même malade ba moni après un miracle ya ka bazong saka batu so hôpital kendo bandela aki hôpital minganga ba mona lisusu elo côté mon frère Jean-Pierre Pipina o abebisi bambongo ebele et pas ba jibe ba kofi ba wera ba yembela et pas ba misenyos abebisa mbongo ebele na makambo ya musique lelo to moni ya biki siko prophète Emmanuel Dodi eske na Kinshasa tozana mutu to comparer na yesusu c'est mieux que tout kata na biso émission awa na pesa Joël Salambi bambote tozongisa totika batu balanda bango moko video ya Jean-Pierre Pipina ndenge ye moko témoigner c'est tout et ça la biso bien que to stopper totiki batu balanda intégralité ya ye Jean-Pierre Pipina makambo alo balaka ci église. Voilà, merci beaucoup Ken Piana ba rocher la biso na régie extrait on a Jean-Pierre Pipina to ko kota yango rocher la biso toujours bien Ken Piana ba la biso extrait à suivre. Non, tu clôturer bambote comme ça, tu voilà, tu retires la bango espace et régie, tu là, tu sais, la biso na Ken Piana et comme ça, tu retires la bango et le roi na suka batala. Tu peux se bambote bon, c'est la biso bien. Ken Piana, bambote, tu peux se désalir pour continuer na suka et rotala babilo ya Jean-Pierre Pipina. Merci beaucoup. Non, senga bande konyon surtout au Bolanda biso, Bolanda l'isola Jean-Pierre Pipina ye moko ndenga zo pesa témoignage. Na se ba vidéo o et panzanaka o mokile koma eko sekae. Je pense que la santé au azalaki nango na santé Jean-Pierre Pipina komi nango lelo donc bon mona ke nzambe pe asalaka en tout cas c'est Apoli Lumumba na peso bambote belé Adel Djogo Bagou danger mama passa na peso bambote Adel Djogo Bagou danger en tout cas Joël Salambi le millionnaire pasteur Tizona Mahamati félicitations pour le mariage vraiment nga suki wana pour na kotiki la batu balanda o pas na ndeko na problème et déranger sérieux bo hésiter te ko contacter prophète Emmanuel Dodi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, nous avons presque à la fin de notre émission. Là j'étais notre invité d'aujourd'hui Ken Piana toujours niveau message Rosanaye na rappelle pesa batu ambo to na musala ti maranga de liboso na pesa mbote na ya boga leader ya boga leader mokonzi ya bilamo na kati ya Londres ya boga leader mto sala recherche scientifique ya bilamo na kati ya Londres yo ya ngwana pourquoi pas na ya Jean Blaise Tampa mokonzi ya 24 communes ya Jean Blaise Tampa mokonzi ya 24 communes na kati ya Angleterre pourquoi pas na Papi Pedra motema ya Palmira Mulamba ba bossa mboka batu nanga bangwana Palmira Mulamba ya batu ya Papi Pedra ya bino ya ngwana Ariane Iya moi c'est kitoko
mondeko ya batu ya igete iya ya bino pe yangwana na pesi sumbote na Kadi Kamalandwa moninga ya batu ya Blaise Mbuku pourquoi pas na Tati Shora motema ya Aline Kawanga na kati ya France na pesi sumbote na Olivier Kayembe beau-frère propre motema ya Mami Ndingo Sophie Kasengela belle-sœur propre Mama Diagonese na kati ya London Deba Fox na la benga ke Deba Fox na pesi sumbote na Fifi Kayembe belle-sœur propre muto esalaka umela bisko zali na kati ya Londres na pesi sumbote na Papi Kulula na kati ya Bruxelles pourquoi pas na JR Milambo wetu ya yangona JR na pona kosukisa nazopesa mbote na Jessie Kasa mwana nanga vraiment ya palin ya yangona pona kokata mission na pesi mbote na Laou Amen. Pipina Sengiye Mokoloba. Loba papa Pipina Jean-Pierre. C'est lui-même qui m'a demandé à l'objet. Pipina, je dois parler. Est-ce que vous avez la foi et la joie Toyoka cet homme? Amen. Même 2 minutes. Shalom. Shalom. Longo le masque. Na longoli masque la komba ya Dodi. Pipina. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Le monde entier est en train de suivre cet homme. L'homme qui a fait rêver. Bakundaye. Dodi lui a donné la vie. Il a demandé lui-même le témoignage. À chaud, il y en aura encore. Bandeko. Bomoni ye aza muto mokilite aza nzambe. Ah, maboko yo! Oya za pipina te! Ngai pipina nazali koloba te. Alléluia. Mungongo oyo ebimi semaine oyo. Pona Dodi. Ngai nasali 12 mois awa. Nalalaka pongi te. Nazalaka na badouleur. Baninga basekinga mokili mobimba pipina akokufa. Na perdre 27 kilos. Balobi akokufa cancer ya foie. Emmanuel Dodi a confondre bango. Hélas! Je suis là, Jean-Pierre Pipina Nyangala Katala dollar Moussendi Adiama, papa ya Dodi. Donc, bozala na foi. Bozala na foi. Na boya batu nyonso. Basengi ngai Pipina yakaboye na boy. Pipina yakaboye na boy. Na eko kutana na leki na nga moko ya mwasi. A suivre ba vidéo biloko nyonso. Anne-Marie Zimbi, le sac. Anne-Marie Zimbi. Na lembi na ebisi e modèle nyonso tikangai. Pipina na nga ndima na mema yo quelque part. Basalisa yo 2 minutes ya sambelaka mingi te. Yeza loboko kaka makambo esili. C'est fait. Et cause à la danger. Oya za pipina zoloba. Na ye premier. Senji na diamant na dollar. Nasali mbula mobimba na ndambu balobaka te. Na ndako na ngai nazalaki lisu te. Ça fait 1 année et demie. Mais na ye pas Dodi na zongi. Ba 3h, 4h, na lamuki comme mobali. Alléluia. Alléluia. Ce que Dodi fait, ce que Dodi fait, il est fait 2 fois, 3 fois. C'est Pipina. Mamou. Après, leki na ngai oyo asali 8 mois monaka ngai te nakangi porte. Un jour,
aye kobenga ngai kende ngana lobi na kokende nakoma kotindela ye message atalaka me mokolo ezali ye moko abengi ngai na telefone pipi na yaka Abanda komimate, j'ai ordonné. Parce que le prophète ne se déplace pas. Il faut se déplacer. Comme le général Amaï s'est déplacé pour aller voir le prophète. Élisée. nakangi motema na Nalobi aya, era komo nanga ya kozonga, je vais changer sa vie. Fini. nakangi motema nalobi nakokumba te nakokende malgré embouteillage nasali nyonso nakomi naza première personne ayambi ngai ayoki masolo na ngai alobi vanda nasambelela yo eza mingi te 1 minute eza ebele nakei na ndako namembaki mwana na ngai ya mobali Mwana na yewa. mwana oyo asouffrir na ngai Kolela te, kolela te. Sina yo oyo aza nzambe batindeli biso na bino po abikisa biso oyo akotya tembe na dodi etali ye ngai naza grand homme d'affaire ya mboka oyo Alléluia. nzambe asalisi ngai likolo ya dodi bino nyonso boya boya bozwa Alléluia. lipamboli C'est l'appel solennel. na memi boyoka lere natali gauche droite nalobi ah naza na voisin grand frère nanga propre Un homme très puissant. tosali 11 mois Respect. tosololaka na telefone Héros. vie yakotala ngai nazoyoka bien te nalalaka te Bien-aimé, j'ai aimé. ye alobi ngai mpe Pipina nalala ngai. Telema. vie Clovis Mokonzi Yaka. ege Cet homme. namembi ye Clovis. Yaya. Batandani. Chachu. Kofi. Ye. na pipina Ernamoni. Bajibe pare. Lobi na yambi ya lobi papa. Toi ba voisin. Tobanda kozela pipina kufa. Na ye parce que Dieu l'a guéri. Na ye. Na témoin na leki oyo. Oyeba qui est Clovis dans ce pays. Et mutwatonga betel ya tata mbi ya mulaja. Ye. Nde babanda. Papa c'est assommé mi tukase ce puissant Clovis. Yeba histoire de ce monsieur. Alobi na ye. Na kimona meso. Na yebi makambo nzambe. Na tikaki na ndako na ba problème. Parce que pipina bisondeto yebi. Tobanda kozela tolela. Ere to yoki abiki. Ngaipe. C'est ce que nous voulons faire. alors bandeko nanga banda lelo boyaka motema ya kofongwama Alléluia. boya na doute te lelo okoti na ndako oyo olobi na biki amen Loma obiki. biso église na biso efo katisa nzela Alobi nini? église oyo nakobaso nango nakokatisa ngo nzela ngai mosenzi Alléluia. Ce que Dieu fait, il est fait 1, 2, 3 fois. Bien-aimé, toko salama chona na pipina. Toko salama chona na musendi ya jamana dollar. Dieu a fait. Tembe Sili. Il faut connaître qui est Pipina dans ce pays. Toi. Mokili ere bayokaji. Mokili elengi Pipina. Boyebi vidéo etambola ki ba imilia ki ye. Babanda ko lukali wana ye. Lelo na confondre bango. Que au Congo il y a un prophète. Croyez. Oyebi. Johnny Hallyday akufi na France. Macron alobi biso nyonso tozana ya Johnny Hallyday. Nalingi mokili mobimba bazala na ya dodi. Miracle.
Alléluia. Est-ce qu'on peut blaguer na Pipina? Toi, on blaguer na Papa Clovis. C'est un patriarche, un monument. Il m'a dit, prophète, naye, atuni Pipina, basenga ki ombongo. Non. Yanini. D'autres ne volent pas. Asenga ka eloko te. Ngai na bimisi na pesi asiliki. Apesi mbongo na boyi yango. Alors Pipina oye pona bikiso po pesa na mbongo te. Tout dit ce que Dieu fait. Nayebi sakabino. Pipina. Cet homme. Abure na mbongo. Apesanga 5,000 na boya. Baibele. Pipina bimsuna se Pipina. Nalingi obika. Kolekela yo. Pipina. Musenji na jama musenji na dollar. Na sinda piki. Mokili. Ebika. Na yeko sala commerce était. Si quelqu'un vous dit que d'autres sont commerçants à Kossi. Voyez, c'est certains prophètes que Dieu nous a envoyés. Procureur, je vous ai demandé l'argent. Bien-aimé, c'est une autorité. Et na moni soki lexi soki ni na tieli banda wana azamu konza kenda kipoto. Na maladi azonga yo kisangwaye. Ana cassation lokola oyo. Moninga na ndea mimiye. Yaka sedot. Et je vous dis, procureur, haya utamini Yesu. Nabikisa votre collègue. Papa Marcel Amatia ke matadi nda yambaye. Ndeba kwa komataza mokonzi. Que Dieu vous bénisse. Okokufate procureur. Je lui ai donné la vie. Il en sera de même avec vous. Je suis venu pour ça, moi. Alors, est-ce que ton constat la manchona n'a Pipina vraiment? Tembesi la gâte. Kinshasa tombe. Kine tombe. Oyo azanzambe ase oyo. Soko chetembe na ye talio. Ngai batongi nga monde entier. Monde entier tongi ngai. J'avais perdu 27 kilos. Benelo. Talaninga aloba. Mutu ya masolo. Donc lolendo ezanano. Pour dire ngai Pipina. Nazo posa mukili. Azoka posa ya nini? Ya mukili. Amoya kufa. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bobatela e makasi. Ako changer mokili. Papa Clovis Kinshasa oyo bato bakobelaka lisusu te. Pongai bamonaka nga lisusu te. Nasali 8 mois namonaka leki na nga te. Ni mobali na ye te. Nakanga porte na nga. Soki nabimi oyo ebembe o skelete. Ngalobi nga ebembe. Mais na ye kokutana na Zambe abokili. Yozo bolingo. Oza bolingo. Merci mingi lokola popesi nga 2 minutes. Nakanisa ki bakokata na telemitenga ya bilikambo nini ko? Ngai na ye awa kobeta tourte. Na ye poto buka église kendera ngambu. Yes. Pourquoi Luka esika ya kotia batu? Parce que na bandi nano bomona miracle te. Na bandi ko accélérer. Alléluia.
Vous allez écouter. On va passer bakosi batu. Toko kangana bango ba église. Bakosi ba nzambe trop. Bakoye ba que Dieu a envoyé un prophète. Je dis et je vous remercie. Merci Pipina. Nana posé à Mokili. Je comprends. Pour nani abanda ko boya liwa. Événement. Brazzaville, Kinshasa, à ne pas rater. Stade Massamba Débat. Avec l'icône de la musique africaine. Yenani, les chanceliers. Roga, les grands et les meilleurs de tous. L'homme de Bokoko. Et Longona Extra Musica. Babengi Sibino Mokole ya samedi 24 juin 2023. Awana Stade Massamba Débat. Pour nous banger na concert. Oyo. Et qu'on s'appelle Sabino tout. À partir il y a 10h Ngingo. Droit d'entrée 500 francs CFA. Pour tout 1000 francs CFA. P 2000 francs CFA. Pour la pelouse. Au canisi de Bossalibino. Onga mwana point noir. Wenze. Talangai. Kintele. Filou. Mpila. Poto. Bakongo. Makelekele. OMS. Mikalou. Boya et Bele Boya Koyoka la bonne musique avec le chancelier de la musique africaine. Roga. Le grand et le meilleur de tous. Balobi entre Roga na bango. Différence. Iba ou yena na niveau ya deux fois te. Kolinga te babetolo lisolo. Bozala ebele. Pona événement oyo. Boko sepela makasi. Avec Yemoko. Nzambe ya musique ya Afrika. Tokani.